tozana papa na biso Gilles Bowana mama bana yo totika kaye na ye po tango tozala ofanda na Kisangani o basi ya ville nde bazalaka bukala mwisi ye wana natuna mama bana bi boni kasi mwasi na oyo biso nyonso toyebaka ndazoloba kete mwasi na ngai papa na biso akendaka zamba bandeko papa ke zamba kozwaka kolukaka mwa nyama mwa mitambu na ya chaka osalaka combien une semaine kaka ake zamba salika une semaine obimaka pe na nyama ka mbisi ndenge ezalaka des fois bato bakotaka kopepa mitambu ka ndenge ezalaka papa tikaki mwasi na mwana na ndako aya boye kaka po une semaine akuta madame madame akoti mobali mususu nde sikoyo mbisi yango bwakaka otekaka olia kobezaka ndeni okoteka na ndenge na okokabwana pe nyonso yango wana donc mpona oloba soki moto aza ne moins sérieuse azaka moins sérieux ça n'a rien à voir avec basi ya poto basi ya ville basi ya mboka tooloba toza na village mobali akei kaka une semaine mwasi akotisi azalaki camarade no mobali yango oyebaki azaka noko na biso mombole donc noko mombole abaki motema ya bato donc c'est un peu ça mpona oloba mwasi soki aza ni moins sérieuse aza moins sérieuse partout esika azali ezala na poto ezala na ville ezala na mboka parce que une semaine mobali abimi akei oyebiki mobali ake koluka peut-être anda kosatandre te kofale oya après une semaine ezali likanisi nini le mosusu akotisa ye kaka po abimisa yo soki obimeli kaka matata mokili oyo oyo eza bobundaka eza okomaki na butu balali na mbeto azalaki nde pa na bango yango wana mpo na ndako libala esalemaka nango eza na basi bakotisaka mibali na ndako ofongoli mpe na fongola boye okuti bango na ye kofanda na porte azoboya okota na ndako nde okomprendre ke awa mabe ezali po ezalaki epa na bango brike eza wapi po ezalaki epa na bango wana okweyaki tension oyokaki susi papa mibondimaka pe mwasi ofandi na ye bambula asali bongo oyoka pasi te ya solo wana ezali shwa na ye mais siko yo moko motema esalaki yo pasi te c'est normal il faut ezanga te ezanga te parce que mwasi mofandi na ye azaka nayebisi yo ake koluka ya solo wana te bikolo nyonso kaka batopoko ete malamu papa tozokoma kuna matata bandeko awa eza masolo ya bio na bio na ntongo boto oti kotoka mai boyoki papa na biso Gilbo mwasi aya kokuta ye na mobali na kati ya ndako oyo basi ya poto oyo boyaya mwasi soki aza moins sérieuse aza neka moins sérieuse mwasi aza sérieuse mobali akoti zamba kopepa mbisi kotia bamitambo ya nyama ndenge ezalaka vi ya mboka eza ndenge wana na ville okokende kosomba awa eza nyonso kotia mitambu okosomba pe mais mingi bavivaka ndenge wana ake kopepa ake kochacha bamitambo juste ka nde babaka mobali akoti zamba pendant une semaine aya na butu boyoki ye moko koloba pendant une semaine aya na butu na ndako abeti kokoko mwasi na ye oyo bafanda bambula na bambula oyo nga na champion na bana toyebaki papa Gilbo mwasi na ye akotisa mobali na chambre siko mwasi abimi alobi akali na rideau donc na porte mwaye mobali akota eza te mobali atuna te mobali kuna alobiki te aza na sere na ngai atake mobali pa comprendre alobiki awawa mwambeliami copieusement juste eloko na ngere na souligner
mobali na tu nyo salaki ni la bité na salaki le côté pona nini papa na so Gilbo afanda na libota ya mwasi na famille ya mwasi neti awa boye mobali mwana ye ko fanda donc ozomona ke okozala penza na mwa autorité moko limité ate siko lingo silika moyo silika ekozala te asala nini abimbisi ona yaka nango ateka ona marque na ye kopanza na nyonso ya mwana yango bala mwasi mususu donc yango wana ya moko pe ba papa partout ki mario ezalaka malamu te ki mario ezalaka malamu te longolaka mwa kilo wana babengani bomo oyo mwasi akozala nango oyo ofandeli epa na bango epota nzete ezali okoki koluka mpe nde baninga nyonso balukaka okoti okati makasa otongi ndako me bato mingi balingaka facilité na vie ntina mboka esika mwa nzete eza okoki kokata osengi mwa esika opesi mwa desoso bapesi yo te olingi kaka oyo okota deja ndako esi batongi ya koyo oye kaka na biloko koti mabe makasi yango nde eza koboba nde mobali alobiki te mwasi aza topoke oyo abali esiko abali topoke oyo wana mombole. Ça n'a rien à voir avec école. École nyonso toza na ba pombeske, toza na banani o mingando, toza école nyonso tout. Eza na batu musu bagafaka te. Po ya lelo ki paralisu te. Ba o banda ko finga matanto zaka bana mike mongo te. O ya sali wana mongo te. E ki paralisu te. E koma partout o ka mutu bakangi nani? Mwasi na mobali nani? Oh Mukongo soto yebaka ikola luzitu mais bakoma ko beta partout azobeta na Barça azobeta na wapi azobeta na équipe nyonso azobeta kuna na nini ona Leopard na Vita azobeta kuna na Imanazali donc abeta ka partout et qui parle sur ses colotés il a juste kaka na lobaka souvent mutu kaka parce que ça n'a pas à voir avec l'éducation aussi encadrement et ça na ba boti muso ba bokoli bana bango bien mais buzo bana bazo sala ezo causer pe ba problème. Ils ont rappelé un mot peut pas si, mais ils ont raison. Mais ils ont battu mingi peut bazo sala buzo à cause ya passe. Bande que toi na village. Pas cécilité. Toza na village donc boza vraiment na likanicité village ils ont betangai, ils ont pesangai nini. N'importe ce bozo mona ba moustique. Vous voyez comment? Oh yo ils ont boma bato awa yango. Ba invisible donc les moustiques ba kotaka tina moustiquaire o bataki la championne tina moustiquaire ba benga aussi ba marangwe baza vraiment mikie boye pe ba pesa ka malaria ya makasi yango ande zo boma batwawa toza na village donc un plaquette ya kinini ezalix et c'est tellement triste oyebi kelem ce qui muta kufi juste kana malaria. Eza passe mais to sala nini nzambe ka yemo ka yebi me ya la part de Dieu ya la part de l'homme nde ozomona oyo bonde bomonya boye ba moustiki ba biloko na bango ezalaka wa boye ngai tellement nzoto emesani te nde bomoni ba réaction boye nzoto nyonso eza ya kobeba nyonso azopakola kisi pete mpona bosanaki ba pomade oyo basombaka wana avant de voyager na bosanya yango na Kinshasa omoni donc yango wana tout le temps maintenant il faut avoir kolata bilamba ya marche longue ata moyo ezali pour éviter ozala piqué mais bato bango moko baza habitué yango nde ememaka malaria eza pe forme ya ba moustique ba invisible et puis na ba moustique normal akotaka na moustiquaire te o ba invisible na quand on dit invisible oyo kaka passe ça suit mais boye penda za lokwa moi neti moi eloko moka mwindu boye azomema malaria donc oyo ba malaria oyo mataka na mutu wana ba malaria cérébrale donc ozomona ke mutu akomi kokangama oyo babenga ngo bakisa bokoko ezosimba te po se simbi deja nzoto nzambe ayeba na kosunga biso po nzambe ayeba na kopambola biso po toyeba na kopambola bato oyo bazangi oliwa penza non jusqu'à na 21e siècle mutu azokufa mpo na plaquette ya 0,5 même pas $1 na $1 mutu akozwa au moins 2 plaquettes ya kinini mutu akufa nango eza mawa eza pasi mais ezalaka souvent bato mosusu bayebi te eza na bato mosusu baza na possibilité ya kosunga mais ayebi te ke bato bavivaka ndenge wana et je vous dis ozomona bamarangwe bazopike na bana yango ozomona donc to ya mortalité pour les enfants des enfants de 0 à 5 ans donc ezalaka vraiment
trop fréquent na ba village ezalaka vraiment trop fréquent. Voilà bandeko ntongo etani tokotoka mai omoni wana. Donc c'est ça la vie ya basi ya village basufraka na ndenge kosakana te nyonso eza pasi awa mwasi aza na zemi po akende obota fo atambola kilometre yo kobenga kaka ambulance eye kozwa oben te omati taxi oben te mobali ake otika yo. Mais awa mwasi ye mwa otambola bandeko awa na balabala okokomprendre ke mwasi oyo mposa kobota mpo omona moko ake abloke asimbile mosusu boyo benta sengi mai ndenge wana omona okomprendre kaki oyo ese bandi bamosusu awuta toloba ba 10 km bamosusu bazosala ba 20 km mpona okende koaccoucher. Est-ce que vous pouvez vous imaginer te bakonzi mpenza bozami te ya mabe parce que avec ba richesse au Congo eza nango eza ka pasi parce que soki kuti na bakinshasa wana ba hôpital mosusu boyebi yango ndenge ezali bongo na intérieur ekozala ndenge nini na intérieur hôpital ekozala ndenge nini. Donc eza ba makambo mosusu ezaka quand tu vois des réalités ya ba secteur mosusu ça rend quelqu'un humble. Et puis là on constate directement que je sais pas de faveur de Dieu dans ma vie parce qu'ils n'ont pas demandé d'être ici. Des femmes qui souffrent, qui puisent de l'eau, donc du janvier à décembre, qui accouchent dans des conditions où vous n'avez pas l'idée. Mais, Basali Nzambenini, Dieu a décidé qu'il était Bazalawana. Et c'est ça qui rend humble. Otala likamusu soseki, obi kete ata uliwe zali, mais baliwa mususiza ya buzoba. Malaria kaka, ti mutako ti mabele. Pona nini makoki ezalaki te eza na bato awa bazosala misala bandeko oka hernie bloqué appendicite bloqué mais makoki akokende koopere eza te azovivre kaka na pasi wana azokangisa mbongo malembe. Si on vous dit que les gens souffrent bato baomona pasi na façon nyonso soki tokoyi mpo kotonga tokosala mpe libulu ya mai oyo eza apele ya bamama libulu ya mai na mboka kuna na kati bazwi ata 10 ou 20 mibali projet libulu ya mai oyo babengango mai ya libulu oyo koki kofasilite kosokola ne fiske bilamba basani olie mai nyonso to bomoni wana kokenda koboka ngo kuna na ngomba wana si ya moyen to facilité baninga na biso basi projet libula mai wana na ngomba na mboka wana bango moko baponye sika bakati mabaya bien bacheli bango wana ya komela nde bakenda kotoka sika na lakisi bino. Oui, il y a des choses oyo ça coûte pas tellement mais au salipe et sungi bato au changer ne fils que vie à bato tango mutande ko mata ngomba wana au moins peut-être 4 fois par jour a comme ko mata nkaka 1 fois par jour juste pendant que nous amai ya lipamboli nzambe ya mona kaka komona tayo buki te baya ndo baoboka. Donc natikali kaka na 12% ba machete tikalaki ndambo bato pe bakoya kozwa bongo toyeba ndenge nini. Donc tokomi kwa chemin visite vacances na biso na Kisangani. Donc ezaka vacances ya esengo pe ya pasi ba histoire tokende bokende komona nde mibali bakataka elanga penja soko za femme seule oza na makoki ya kokotisa bato te bakata elanga yaya eza pasi yango ozomona basi mosusu bazosupporte ba deuxième femme ba troisième femme mpona nini ayebiki mobali akokende kosala nini kodesichelenga zamba parce que là ça demande vraiment la force physique. Biso basi tozaka na force physique mais ezaka makambo mosusu mobali akosala yo kozala limité. Papa bandeko nalingi bino ya trop. Un grand merci à Bino Bao et Kolanda. C'était la vôtre, la championne en direct de 109 km de Kisangani. Bye bye.